On est israélien, américain, ba fusée, ba nini, ba bombe nucléaire. Mais net ba rafia. Imaginez ce que na héros ba funda ngo ba sous-vêtements za la raté. Ce que ba mère ba wala ta ba rafia wana na 16 aki nini. C'était l'époque. Bon époque on a momi aka momi. Dans l'époque non. Tu as pu ba marier, tu as pu na bandeko ba mi. C'est-à-dire ba ko se servir quand on a biso pour dire n'importe ezali mawa. Ezali pena mawa tala lelo c'est-à-dire mutu to komaka so la mbugo journaliste internet so la mbugo journaliste internet yango na lobaki ke ba journaliste internet nga pona interview footing alar malamu vacances et banda dimanche bling 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 et lingolo ba pétillance rayonnance éclat c'est-à-dire mutoko en a vert na éclat bleu na jaune na blanc na batu nyo surtout nazo convier bango lobina bal de vacances numéro 1 et vacances au 2015 c'est-à-dire ba yoka banzembo ba mona podium ba mona ba chorégraphie puis surtout eloko eza les locaux kanga biso tout na kingo tala nyama bina nyama et puis mbila lobby stoppé allez temporiser donc ba vivre ba sepe les 5 heures mingi dimanche nazo benga pena bandeko nyo surtout baya ya basi na mibali baya vraiment tout sepe ensemble déjà bah on a déjà quelques morceaux à 13e apôtre et moi ba net ba on a autolobo ça ba on a 13e apôtre moi ba ma songi amike. Et puis surtout rouge na taureau, noir na moustique. Ah ouais. Finalement, 13e apôtre, c'est pour quand? On peut dire qu'il y a date, c'était le 13 octobre à 13h13. Ah, aux Hollandes d'actualité, c'était Toto. Il y a un pour nous pas dans la source. 13e apôtre, c'est le 13-10 à 13h13. Voilà. Tout est déjà fin prêt, donc on clip, tout déjà réalisé. Ils ont monté, je crois, les 2 ou 3 derniers clips. Ils ont monté, tout ça tourné déjà. Donc, dès que nous avons boy, nous avons dans le bandé Nico Pema. Nous avons 34 clips à Siga. Maintenant, nous avons clip. Donc, nous avons clip. Donc, na tout à toroté na koka na nyo sauté mais na mingi ça va na nyo so na koka te mais na mo mingi ça va boseka bisoté tozomeka voilà dilelo tezaka perpétuer le recommencement perpétuer l'apprentissage ezaka tozomeka kaka to kinaka ma pas à pas malembe na Evoloko et déjà clip c'est déjà fait. Ouais. Oh. Clip aussi avec Ferré, c'est déjà fait avec Ferré. Non, il y a tenté, il y a un belé, moyen ça la clip a quitté. Mais encore une fois, on peut ça y est, merci mingi pour na nengaye, il faut que nous to iminaye, on a Kobetox qui se bangungi, donc somo. Non, ça y a tenté, mais il y a biso déjà, donc il y a déjà belé ou salaki. Encore une fois, merci naye de tout cœur Ligue des Champions. Voilà. Mais il manquait pas toi, on avait une image, on a fait rigoler, on a confié l'omidé, ça allait bien faire, franchement. Non, tu peux pas imposer à Pébiso tout le monde. L'élo, Ligue des Champions fait, les patrons à mouvement, ils ont un belé au salaire. Ceux qui ont lobby, ils ont tenté, tout acharné, tout harcelé, on n'a pas acharné, tout harcelé. Donc, sur le bic, ils ont tenté, ils ont une occupation belé normale. Donc, ils ont un problème. Le clip, c'est Salama d'ailleurs. Donc, il y a un peu de gentil dans la télé. Mais je comprends pas, gentil, on l'a dit. Mais tonton Ricardo là, à tout moment, j'ai parlé de vous, vous venez de gentil, on se dit, on se parle de gentil, on gentil. Bon, il faut que le bagage, on soit dans l'actualité. C'est normal, ça, ils me gênent bien. Non, tout le monde a yo. Ceux qui ont tali clip, c'est Salama Kobetox, donc Liwa. Liwa na clip, donc le problème est à tes côtés. Le premier clip, c'est Salama Nango déjà.
par rapport à 13e apôtre. Balobi, il y a eu autant de featuring. À part, dans ces pays, déjà, na papa, là, déjà fait, mais à part faire ça, il n'a pas le temps. Qui encore les featuring déjà à la clip, dans le 13e apôtre? Fabregas, la star n'a pas eu Lelo, star number 1 ya Congo Lelo Fabregas. Il faut yo kanzembo, il faut yo. Number 1, donc à l'équipe de la minute. Yem doit aller à chapeauter Mikolo, il y a problème. Nangai, ngala Kofi, ngala coup de mer à l'obi Mikolo comme nanga Kepler 45 dB. Obi Kepler 45 dB. Oui bien on tient. Oza combien tu fongola? La fongola, Américain bateau découvrir planète Mogonzo Gezarasus. Comme on a Kepler, ils ont 300 milliards d'années pour Komakuna. Il y a le roi pour Coca Quadra, il faut 300 milliards d'années. Et on met Rabino, il faut Kepler 45 2B. Donc, Fabregas, il y a un chapeauté, c'est-à-dire Olinga, les cas d'Anzela, Balabala, tout le monde a Boubouya, Yamado. Hein? Porter trop de rien, azana talana ay mara bien ndenge ngam na porter l'autre. Ngam na nga za petit na on a linga na porter affection pe ça la affection na nga chaleur humaine. Non, ya za petit azana ma yele ne muté malamu, intelligence, insolente, arrogante, ingrate comme beaucoup. Donc ya za vraiment za parfaitement ma qualité ou ma petit l'absol le mingi balangote. C'est les moments où on se compter jamais demain. Via bateau. Tout le monde a dit de quoi l'avenir sera fait. Mais il y a un qui vivre représenté. C'est autant que il y a Koffi Olomide. Nani. Nous avons vraiment une espèce de merci. Nanguya nae, na 4 quarts nae. Auto payé pe mususi komi. Kolomenga na epse ki iloko ngana lingi asala na global activity mo place azali ayebi. Pendera sina bandi kolobana sina o seka makasi donc Fabro. Oyebi oyo devoir à domicile nga piaki donc yango na kaka wana na lobango ati po yebi kaka makambo na biso kati donc mais bakaro na c'est bon donc yayo ko tezana mo konate mo na wa yote te mo na karna ngata makana besoin karna ngata ne fort na ezo futa ba kona kizo azo récolter malé mais moi na muke 20 soki 26 et demi ce combien on jeune pendant la temps donner la comme na âge na biso na ibite so comme ndeni na muté ya malamu na intelligence na calme na kofinga ka batute mais on a nzembo lokola kibongai kibototo Guillaume ngatoto omonezi comment la weekend toto Guillaume oyanga toto Guillaume yo wana tengo weekend pona nga toto Guillaume kaka yo moko bina bandeli sukombo wana c'est bon mais kibongai apparemment ils ont appelé Koffi Olomide Muke parce que Koffi Olomide à l'époque ils avaient dit Koffi Olomide moi à l'époque je suis le patron de la musique congolaise Nazali ngai na Bakara ta Bakara ko to banaliser yango mo pezo gina Koffi Olomide. On est la vérité, on est la kibongaïté. On est la kufa tiki testament le bibo, mobio mundai, muta ba ki on ya profiter. Pourquoi toto bolinga déformer la vérité? Talaka moment yo lo baka samedi midi, ba tout ça dit ba uti ba boulot ba tala yo. Ozo kosa sigo. Muta lo baki on sait pas quadra. Oko ça na plaisir to lo baki bob mundai ba lo baki. On est ba non ya lo baki. Mais ça au salut sur le bien ça ni. Bob mundai ba lo baki ke. Ça a plus de plaisir. Mais comment on a la vérité? Mais le qu'on appelle un mona, au loba qui va testament, mais un mona, tu le barango. Tout le caméraman, ma collaborateur d'émission, puis yo go constaté, d'où la deuxième fois d'émission, mon qui au yébité. Pour me tailler ma loi, on a kino azate. C'est micro 4 vérités. Micro 4 vérités. Ah, on a un blog à Bob Munda Batika qui me se trompe pas quitté. Mon Yazaki patron, il y a Grand Hôtel. Place ba tutu ba oya ko mega ko beta ayeba vérité puis qui no ko les gars izate puis ka pona wana ti ayeba nzete na bambuma nango artiste musu ba loba trop bazota kora mo côté. Koffi Olomide, parlons parce que c'est une question où il y a autant de téléspectateurs, surtout vos fans. Bah là maintenant autour n'aime pas quoi. Est-ce que c'est vraiment réel que 13e apôtre des albums Asuka? Pour Babi, pour ça, il y a eu pas bon ici la tête. Album nangai, mais il y a mozo contredit. Oh, c'est maramosa patron nini banini. Si vous le balobino déjà qui balingita tika. Mais il y a des gens aussi le bien tika, bah c'est vraiment tika. Et belé. Bunsana réel de Madrid, Nadi Bunsana, papa Patricia. Donc, n'a pas d'abord Batona merci.
album nanga ya banzembo inédite. Banzembo inédite na français lingo banzembo sika. Banzembo sika 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 onde ya suka. Na bonosala ka banzembo pona batu o bazana Kofi Central. Akoya banzembo na ele msuto baxele 2 3 4 bamsupe na sele album mobimba. Donc ngala za oui, na oui, mais na album ya ngam moko ya banzembo ya sika onde ya suka. Le msu na kusala le msu banzembo Kofi akala na zongelango, on ne sait jamais. Mais album, il y a des chansons inédites. Les balbons na lingala te onde ya suka. 20 albums, bon, bah tu me souviens pas ça là-bas qu'on m'appelle 20 albums à succès. Ils ont m'habité. Donc voilà, ils allaient rater quoi. Ça va manquer beaucoup, hein. Il le binga zaka bongo bongo. Qu'on a manqué sous pour l'année. Kofi Olomide, la place de Cindy les cœurs, la 13e apporte, ça va bien apparemment mingende Kofi Yondo s'exprimer tellement trop. Au Kozana bango na balobela ko makama 13e apôtre. Bazaki na studio, to bana sala album ngana bango. Bato yo croisa bango bato wana. O Kofi a chanté na ba journaliste. Moi makambango. Ça dit basolo bano makama 13e apôtre, est-ce que bazaki na studio? To sala banze bango ngana bango, to kozaka, to yebani, to coopéraka. Voilà. Yo kutana na bango wapi bato wana. Nga c'est place aux réponses sur silence. On peut se silence, tout le bani. On peut se silence. Il y a un silence, merci Nango. Il y a une meilleure réponse au cas la question, car silence. Cindy, sa place aussi quand même à Yembi. Yo zongi na batwana tuna bango. Di bande ko nga ba masa. Bala mai. Cindy quand même pas Yembi, tuna na bango. Bango ba yebit. Bango ba yebso. Elle a chanté. Zongi na ba ya wana. Zongi ba ya wana. C'est parce que surtout on a de partout dans le monde, patron. Donc Cindy, sa place, elle a beaucoup chanté aussi. Le public est à la émission, il y a public qui est à question Tunis, la question moya kutunate. C'est-à-dire bah on place baza ba ibi réponse ndenge yali. Mais bah jo yo fréquenta wana ba bisa ko ba faire la 13e apôtre 5 za ki to koza to coopérateur ba na studio. Couper relation na bango. Solo. Ouais. Baza ba n'importe quoi artiste. On dit parce que boy pendant ba langage makasi boy. Ça dit baza ba n'importe quoi, ba n'importe quoi artiste. Voilà. À la télé. Oyaki na studio mbutute. Okozana mutangote. Oyoka 13e apôtre te ozoko no lobela ba toto weekend. Eloko yo bomba moko biloba loba. Bato balinko loba trop ko yoka muke. Oyo yoki na oyo moni ezaka jamais ndenge moko. Lobaka mingi oyo moni. Ko répétaka te oyo yoki. Eloko zo bomba Kongo yango wana. Tango na yoka masolo, omitso na ba master nga. Oh, mais balobaka yo boy. Oh, yo lingaka boy. Yo papa yo pesa bato mbote na mboko te. Otalaki bembe te. Mais siko na tunaka batongo makamuna ngo bayebaka ngo wapi pe ndenge ni na comprendre te. Peut-être pesa bato bazo tout tourner pas ko baza pena bato basolo na bango. Bato to tourner ba mona na pierre bato mbote na talaka bembe na liaka loso na liaka fufu. Tadi ba mona na mutu normal. Ngaza na nga mutu mo normal musala nga ndi mutu na puissance. C'est-à-dire babilo na yoka bato ba yipsa nga mona nzo c'est pas possible. On se retrouve en quantité. C'est-à-dire non yo zoka ba fia bato ti bango soki mi makila boye. C'est-à-dire na beta scrabble les mususu de 10h 20h na le makaye bunanga na fufu na kwanga na pipi na mwa pondu na lali. Net batutu ya normal. Si moi quelque chose yali na paye moi li papa, na paye moi bana moi ba droit sa classe, na paye madame moi li puta, na va normal net ba. C'est-à-dire na comprendre ka te babanga ga mutu na niveau te. Ba jalousaka mutu na niveau te. Personnellement c'est dû à quoi? Yo moko. Te poka na za Kofi. C'est-à-dire na tuna na batutu ba problème no ka za Kofi, c'est tout. C'est tout. Na tuna ka ndeko na imene ya, yimta pesa nga réponse. Nabi mais mutu na neni tozaka no bien to solaka. Mais na mona na mission na yokaka moi ba chrétien donné bani non mais ouais en tout cas j'entends aussi yo linganga na chrétien na za number 1 na biso. To lali na mabele na oseka biso mbale. Pour que c'est là qui est très amuseur, alinga oseka trop. Il passe à l'anga vraiment quoi. Atozana matanga te. Nini? Atozana matanga. Bo batu nyoso baye ba batu, baza bango tuba na matanga batongo. Moi c'est langa jipika kitenge mama bota ya to kufazana nkana poto bakundi. Alinga mère na to sola ki ne lobby. Kozana matanga ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, nous avons bloqué mon bakoko na so fonda, et na sens na braza matanga la gata. Bakoko ba fonda. Et il faut en sens bakoko, tangi bakoko. Na braza na bakoko na so basala ba bêtise trop. Mais belé mama me belé ya bango ya pena ba bêtise, belé ko fonder le lokwa lotoko. Et le lokwa lotoko, ça bêtise.
ponanga elo loka rafia ba mère ba wala takala boule que les rona ba string ezakate ba coller la kate na sia ba rafia na elo neza ozala ba rafia pe omi ke za ba bêtise na tuni yo question non nga yo répondre na tuni ça dit tina na ngonini to exporter ka ngote elo ya kana tino ba to baza ko envier bino o ba to ba ele msuko yiba bino ngo on est israélien ba américain ba zo ba bino na ba fusée ba nini ba bombe nucléaire mais net ba rafia imaginez siko kina ero ba funda ngo ba sous-vêtements za la kate siko ba mère ba wala ta ba rafia wana na 16 aki nini c'était l'époque bon époque on a mon miaka mon miti dans l'époque non mais Kofi grand artiste ba bien monde entier mais ko peut exporter ba rafia non ndiko za la kala za ba tobi ba tongi ba chebo ça la bien mais ba exporter eza question na yo mo mboka na yo mais ba exporter ke loko demande elite yo soki mutu ba zo demander à son ba rafia demande bandara toujours na mutu so de beto botan so demande bandi ah papa ça dit so ezaki ke neni nga yebana depuis le temps ba rafia salama yala wa boîte eza kwa botani ba mindele ba perfectiona boîte dala ne ba mindele ba komisa boîte do ba boro to kina ngo brazawan ba mindele ba salama ça dit ngai na te mutu kaka ke pona zali bantu nandima ke ba bantu maka mutu ba bantu eza bien non ngaza bongote d'ailleurs vie mo buto lo bagiango recours à l'authenticité et non retour parce qu'il n'y a pas compris que tout est à kala maka me belé à kala la biso peda mabe et belé surtout les alliés le quoi le kuta tato koti le kuta internet faut mon ba n'importe soit n'importe quoi artiste au boy on a maintenant internet on a autorisé le banc open on a autorisé l'internet au bas c'est dire mawa c'est dire bateau va créer internet na si bazo regretter mabe pourquoi to pesa ya ba congolais na mona na noté c'est dire bazui mutu ya mutu batia wana nzoto yo bazui likambo ya Edouard bakabela ngo pa ya Henri bazui likambo ya Madeleine ba pesa ngo pa ya Janine mawa eza mawa ngana websa batu nga en tout cas référence nanga internet té référence nanga internet na ibina mutu na bunga la sa bere na donc le kuta à la niveau to comme si le kuta d'internet mawa ça dit ba bossa na ke net mo ba biso Badolphe Mouté Bachila Mouina, tous appelés par parents, tous appelés par mariés, tous appelés par bandeko bami, c'est-à-dire qu'on se servir quand on a biso pour dire n'importe quoi. Ezali mawa, ezali pena mawa. Tala lelo, c'est-à-dire mututo comment soit l'ambiance journaliste et internet. Soit l'ambiance journaliste internet. Il y a un alobaki qui est journaliste internet, on a pour une interview au footing à l'art. Nalobaki yango c'est-à-dire na ebité soki au servir ngala ni c'est-à-dire bambloko na bayika pona ba buzz ka poka bato ba ka moi ba comme oh ba bundaki na boy oh non tolembi vraiment c'est le moment l'état na biso iluka moi façon moko ya ko légiférer ma internet c'est trop parce que babi que so continue internet on a été n'importe quoi. Rendez-vous à lobby dimanche le 2 à partir à 19h30 na 19h30 petit nanga bébé J3 na offrir ça la levée des rideaux. Il y a 19h, on a beti 20h pile, quartier latin et mati. Nengue Zarakaka, beti a pris dans donc ngai, na on déjà 15h na déjà na Romeo Golf ngam la zakala pour tala magama podium, magama streamer, magama muna pour bat lengo bayaba muna. Oh là là, c'est magnifique. Donc on a osana devoir nanga. Batbatika au kansa ko fia arrêter na on a 20 batuni surtout na zila bango de baya. Et puis bango pe tout le monde a bazo comme à minuit. Pour un concert, pour batonda au moins à 23h minuit 1h. Après au Kofi retardé. Donc baya bana poto baya ba ressentir mais tango ya keba pour kuta quoi dans la podium côté à coutrance. Pas à coutrement. Il y a moi genre d'autres vidéos qui bling ça dit qu'il y en a moi qui dit battre donc ya ka pinza quoi. Surtout week-end peut tout dimanche quoi lobby dimanche ngo. Voilà Kofi Olomide. Un mot par rapport à Sokoda. Les lobati vercus à la tête. Et bien rien sur Sokoda. Rien donc il comme ça dit naza pena osenga batu pardon connaissance nanga ya makama Sokoda ezali zéro donc na ebi rien nga naza membre ya SACEM carte nanga kala mingi te na piango Didi Stone moi nanga moi sia liboso comme si on a 16 ans pour la défendre ba droit nanga lenga na koma nanga mpaka na nzete pas défendre pour balia kana bandeko na ye pour batongo balobi ki na Congo production était à Kofi Ezate à peu près 300 choses au tilé lo bato somba batala ka banini ya ko bakse très ma potre neng nazo ba y a des gens qui se sont fait des millions de dollars na banzi ma Kofi na blog ba vu sur internet mais toujours landela malembe ba voka bali donc c'est tout ce que je peux dire ma faire banini wana lobby na zata kunate na yibi angote na yoka kaka o bazo poursuivre Blaise a yibi 50 000 pour que boy bon ka ne tu vas faire le kuta ne tambolaka
Je vois mal, en tout cas, Blaise que nous avons 50 000 $. Et puis aussi, à la 50 000 $, apporter ni. C'est les Rambo Canada, ils ont droit de confirmer de ligne en côté. Bah parti musupe zalaka na m'intéresse na ngota. Mama musu ya belé na mboka ona yo kakao ba créer boye ba faire ba nzango ba nini mama belé ba forme ya belé. Ngana na m'intéresse na nyoso tout na lobi na yo lo mo na koka na nyoso te. Na koka na tout na nyoso te. Na mingi me na nyoso ka te. Na koka na nyoso te. Koda, rien à faire là-dessus. Nemne na lo bana munogoni. Na bana munogoni. O dena ko balikambo italinga te oyo na yebite on a membre na ngote eloko te. Koffi Olomide, vous êtes aussi conflictuel. Bon, yo observati. Ngana yo ka batu ba yekolo ba makambo nanga. Ba l'air mo na osala erreur à répondre. Batu tout ba si ba bana ko répondre ati na subisa kaka. Bon, et là au monde des années ne fêté. Sans effet parce que bon, na za mo ngai. Donc ne ba la bave du crapaud n'atteint pas l'aigle qui vole. Donc ngana tuna na yebisa na senga ba collègue na yo kaka Koffi mutu mabe Koffi asala ka boy ko na yo kaka bongo tuna moko yo Koffi asala yo nini po moni bakolo baki toto zaka ndoki toto zaka muyibi toto zaka ba tia mutu na kachote po balobi ki asalaka bakanga mutu pona ba fait établi donc na osepela mingi toto moko so yambi tuna ka penza neti yo mabe o Koffi asala yo eza nini bo analyser yango ensemble pour na comprendre bo tuna bango tika mutu ya lobi tipona ndoki mona teke na mebo o satana tuna yo Koffi asala yo fait nini Koffi Olomide non mais non tout le monde tuna oyo na sila balikambo na répéter ngo kaka premier jour ba vie wendo balaki tabula simaro vie ki mangana tous les artistes oyo yebi je dis bien tous bazalaki wana bah bon pour tous à l'ensemble il faut tout laver les linges sales en famille mutu na mutu alba mabe o mninga salaye to régler ba faire mutu na mutu atelema loba ngala la faire contribuer nga jimuta suka na telema na zo parole ngabi ba vie ngana na faire na ba collègue na nga nyoso yo wali ya génération oyo na yebi ke balinga ngate na olinga pena lelo moko ayebisanga nini na sala ye ata eloko moko ebima te madilo apuyanga oya solo ina mona bibi ya kofide madilo muta intervenaka bolinga Antoine abenga Antoine viro shura oui ino bakana problème na Antoine mais bolo bana moko te alobaki asalanga bosa rien ndenge na lobi bona bandako na bango moko bayebi ko na lobi za réalité ba elo ba reprochanga yango na vérité lekanga donc tout na bango sona kosi. Non, merci d'abord. Nous avons visite Nandako. C'est très gentil. Ça faisait 2-3 ans. Tu as sauté. Donc, on s'appelle merci tout. On a très sympa. Mission de bien. Bon, malgré que caméra peut ça gagner moi valeur. Moi l'écolo m'a invité dans moi passé. On en est dans moi bien. Voilà pour finir. Merci vraiment. Merci encore. Merci l'équipe. Merci la TVS1. Nous avons le sponsoring avec pour notre exclusivité. On est avec grand prêtre son Excellence Mouzitou que je salue. Adolphe Mouzitou, merci Nathan Ozupena Ponanga et bonne continuation. On a au Sengaga yo journalisme à l'élève Zobeba et comme il y a parti pris et comme il y a